La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, moi c'est Xile Botelwa TV. Alors bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bande konyoso bulandara biso kande boyebi biso mo tolobara awa. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, tout petit bino mbote bande ko balandia Xile Botelwa TV et si kano sobozali sur les atongo oyeba mbote ni yokozwa sur les midi oyeba ce qui pesa pourquoi okoyeba mbote nini okozwa. Bande wananga to eli bino likambu moko ya ser na biso Rosini Kaiba. Rosini Kaiba aza chantre o to yebi biso nyonso. Alors likambu moko ebimi pona ser na biso Rosini Kaiba to yebi te ba prophétese ango o bobimara na internet. Est-ce que nzambe nda lobela rabino to boyaka nango pona obebisa ba kombwa batu to boyaka nango pona obebisa ba réputation batu to nzambe penzaka nzambo to sambela rabiso nyonso nde alobela rabino en tout cas. Place wana nde tokamwaka biso na bino. Bande wananga na otela bino video moko mupanzi ya video nanga ntuka. Na otela bino video wana tolanda nguna bokebi nyonso. Tolanda témoignage oyo mama na biso. Prophétie wana kuteza témoignage te. Prophétie oyo mama na biso aye koloba po na ser na biso Rosini Kaiba. Alors toyebite esali biso moi confusion. Kote musu moi kobanga. Kote musu nzoto malili. Toyebite. Mama oyo aye kolobela, alobeli suki ya ser Rosini Kaiba, ezalaka na coiffure moko, ser Rosini Kaiba ataka na mutu na ye, coiffure wana boyebi akataka mingi ba suki na ye, akataka suki, coiffure yango ezalaka lokwa mutalingi lor sibwe. Alors, selon ba information, selon ba nouvelle, ndenge mama prophétese o aye koloba, na otiki la bino tolanda, après toroya ko décortiquer sima, après toroya vraiment ko limbola topé, kolobele yango ensemble na bino. Alors to kama amona ka ba prophétesse ba komo bima ebele na réseaux sociaux surtout na TikTok. Surtout na réseau o baseli biso ya TikTok lelo to yeba sute nanya zo panza sango malamu na ndenga solo nanya zo panza sango malamu na ndenga lukuta to yeba lisute prophétie nini o eze ya solo prophétie nini o eze ya lukuta so to yeba lisute pourquoi parce que ba prophète to ba prophétesse ba bima tala ebele eyeba na te nana zo prophétiser pour de vrai nana zo prophétiser pour na lukuta ezo yeba na te. Ezoye banate po babimi ebele mingi bazolinga ko bebisa ba réputation ya bato bana nzambe mingi pe baolinga ba mema bana nzambe be na mabunga ebele toye bangote tozaka kolanda ba prophétie na bango prophétie kute bimi kuna balobi bwe kuna bazongisi bwe me bana nzambe bele baoke na mabunga likolo ya ba prophétie ya basala nzambe o bazoyaka koyebisa o bazoyaka komibenga ba soi-disant basala nzambe. Alors bandeko nanga na otika bino tolanda prophétie ya mama na biso ya ser na biso Rosini Kaiba. Tolanda ngo après toroya kolobela yango sima. Na rotala, omoni bato ba kota ba mamba molili,
ba musique na bango banaka bato ba simba o ba toucha nazo kote la sière aussi ni kayiba te mais bato ba toucha penza ba o ba kenda ba simba toyeba ke o azana elembo ke asimba toyeba ngo mais na para sière aussi ni toyebite menga penza place ana na ndimite mais toyebite nzambende mokonzi alors bande onanga na otikela bino tolanda nanu ndeko na biso mama na biso prophétesse o ayaka na ba prophétie ebele na asir ba prophétie na nyeso totiela rabino awa mais ya turo penza etusha kinga na obaki na ya na ntosola yango na bato bolanda rabiso toyo kana nusoki prophétie yango ezandenge amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masse grandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité cave-cœur kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na cave-cœur okosepela nini est-ce que c'est vrai ou c'est faux toyoka yango ensemble na libota mobimba na yango bandeko nanga na sengi na bino bo partager tant tolobelaka mambo surtout mingi mambo etali tata nzambe na linga to partager pona oluka kokwesaka ba kondima ya bantu te pona oluka kobebisaka kondima ya bandimi te pona oluka kobebisaka kondima ya peuple de Dieu te ya corps de Christ te alors na linga pena tant na oloba to partager yango to partagera yango vraiment et osa malamu alors lolenga nyoko yoko partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp partager biso na Messenger partager biso partout nzambalola akopambola yo ndeko pokoti na chaîne na biso so ezambalano ya liboso omona Irsil Botelwa TV so ezambalano ya liboso kutana na chaîne na biso ngayo Irsil Botelwa TV alors so ezambala liboso okoti na chaîne na biso en tout cas s'abonner en tout cas bienvenue chez Irsil Botelwa TV zwa pena place vanda do zwa pena bisaka na o tiena kwa moko bo vandi po na chaîne na biso ozala desite to yaka ofinga batute mais to yaka vraiment ko analyser lolenge esengeli ndeko okoti na chaîne na biso tango s'abonner activer cloche à notification vraiment esunga o prochainement so totie ba analyse na biso omona biso esika nyoso kozala yango muntu lobaka toujours activer la cloche de notification alors tango zo activer cloche à notification fina au moins na se wana ba komi partage au fini place wana e o memao na ba réseaux sociaux nyonso e memao na Facebook e memao na WhatsApp e memao na Messenger e memao na tous les réseaux sociaux alors partagez na Messenger tindela bandeko ba lien partagez pe na Facebook kabola lisolo o batu baya tokota ena mutu so akota ke landika prophétesse oyo ajiango patie na mutu bino mo boyebi bana nzambe bazala kaf no bazaka boni bana nzambe ba mema mara mingi ba mema mara na mupepe bana nzambe bele bazaka fragile so kayoki kalika ayini combien de ba ina pasteur Mike Kalamba itomba yoka mamba zawadi avant ba vérifier eze ya solo to eze ya lukuta
Combien de personnes na bato ayoki ka likambo ayini mutumba moko sans que a vérifier, sans que ayeba est-ce que likambo eza solo, est-ce que bana nzambe belé bazaka vraiment na makasi wana ya koluka te koyeba soki likambo eza solo to ya lukuta. Alors to partager message onga nazo partager soki to partager na bato peut-être osunga ndeko moko o alingaki abunga à travers message ya prophétesse o ndeko moko alingaki abunga ndeko moko alingai na peut-être la sœur Rosny Kaliba, mais à travers partage na yo tango partager ndeko wana koti aye kolanda analyse na biso avant de comprendre le bité mutazaka mutu. Alors to partager to landa émission na biso na boke binyoso to landa tielanga j'aime bien et aux amala to landa. Toi, Rosny, tu te rappelles, à l'heure où tu te lèves, pour aller rencontrer ton maître, pour déposer tous les grâces que tu as volées. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles, Rosny? Tu te rappelles, Rosny? Tu te rappelles quand tu embrasses les gens? Tu te lèves quand la grâce est solide. Tu vas faire câlin. Tu récupères. Oh, tu t'en vas la nuit. Remettre à ton maître à minuit. À minuit, tu te vas là-bas dans l'eau. Tu lui remets. Tu lui remets, Rosny. Tu lui remets la grâce. Tu lui remets la grâce. Tu les remets. Tu vois? Mes enfants, tu as volé la grâce comme ça. Déborah, Rosny. Toi, Rosny, dès ton premier chant, tu as signé le pacte. Dès ton premier chant, tu as signé le pacte. Dès ton premier chant, tu as signé le pacte avec. Tu as signé le pacte avec ton premier chant. Tu as demandé le pouvoir. Et c'est eux qui ont composé le chant. Tu es mon ami. Oui, tu parles de mon ami, ton Dieu. Ouais, ton Satan. Ton bas Jésus, qui dit, il est ton meilleur ami. Bien évidemment, il est ton meilleur ami parce que c'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui t'a donné le succès. Je ne suis jamais là où tu es. Jamais. C'est lui qui a composé le chant et t'a donné. Oui, tu le chantes lui. Tu le chantes lui. Tu le chantes lui. Oh non. Oh non, Rosny. Oh non. Et tout ce mal, on t'a mis dedans. On t'a mis dedans que tu connaissais où? Tu connais, il y a des gens qui chantent mieux que toi. Et tu veux les coacher. Comment? Parce que tu viens. C'est l'association des malfaiteurs pour prendre les grâces des gens. L'association des malfaiteurs pour prendre les grâces des gens. L'association des malfaiteurs pour prendre les grâces des gens. Rosny, tu vois, non? Tu vois, non? Tu vois tes coiffures que tu fais comme ça, là. C'est ce que ton maître, tu l'adores. Tu l'adores parce qu'on t'a couronné. Tu sais, récemment, on t'a couronné, Rosny. On t'a couronné, tu as tellement ramené les grâces, on t'a couronné. On t'a couronné, Rosny. On t'a couronné. Mais regarde, le feu qui tombe sur toi. Pas toi, Rosny. Nzamba zo révélé na live. Na ebité, ba prophétesse à lelo, ba koma atie caméra. Nzamba o laxé, en même temps, a me filmer, en même temps, Nzamba o laxé likambo, a lo bango boy. To banga Nzambe ko. Wani to banga lisu Nzambe te. Nasali remarque mo to banga lisu Nzambe te. To banga Nzambe. Ma prophétesse to banga Nzambe. Bande robolandi video na teli bino na boya ki ota audio. No be pena tia video pour bolanda na façon mama prophétesse bande ko dans na façon message zo bimele ko na ndenga bande ko réagir makabo bande ko sala na on a tiki pena video bomo na penza position ni mama zaki na mo na koma okamwa ba prophète to pe ba prophétesse na biso ba congolais. Saint-Esprit, pasteur beaucoup t'en a expliquer, peut-être un moko explication ezo kendenga moi mobulu. Le Saint-Esprit comment a totie caméra liboso no bozota la caméra ba moi Saint-Esprit zo lobilao. Le comment ozu message ya mutu. Quand on tie caméra quand on tala ngamba moko Sœur Rosny, Nzamba la kisinga, Ozabo, Nzamba zolo bananga, papa, ça ko banda na prière,
sans ko prier, sans bamoko nzamba la kisinga, oza boye, nzembo no liboso, ozu message, eni nzembo no kozwaki yango na monda mabe, basuki okuto ochaka, eza suki moko ya monda ténèbre, oh! Po anini kuya oluko bebisela, rosinya batu. Ebela ba profete ba pastero ya Congo wana bo dévoiler bango te ba o pe biso misuto yebi ebela ba pastero ba otambola mabe na mboka wana baza dévoiler te ba o wana nzamba o lakisa bino te tala mutu soka simbikisi pona succès e bana batu balanda ye lokwa mbomonde ba fumi balanda nde balanda sukali nde banzoi bayake be so muta simbi kisi o mona pena ke batu ba olanda e lokola ba fourmi kota na Rosine Kayiba ta sali live akoma pas même na dika kota la Rosine Kayiba ko so ba bina ngake asimba kisi pona succès e ka musanga po ala na siksa malonga te Rosine Kayiba talemaka soka tie ete conférence ne batu bakendaka soka tie nzembo na ye batu balanda po banzembo na ye emema batu vraiment na ba dimension mais o asa la penza ndenge ba ya minene to yebi na mboka na biso baza ala ne bongo te siko kisi yango ya nini ata pe soka simba kisi soki nzambe si réellement profession wana eute pa nzambe est-ce que okoya nango na réseaux sociaux to oluka ye moko la se Rosini bo solola okoyana ngona réseaux sociaux internet otomona ebebisa ba via bato ebele surtout na mambanzambe yana bato ebele bakotisi bango banda kwa molili ka na réseaux sociaux yana bato ebele ba signer ba mamba mabe kaka na réseaux sociaux na banganga ba sala ba live na ba na réseaux sociaux na ba prophète solo ba prophète lukuta ba prophétie solo ba prophétie lukuta nyonso kaka na réseaux sociaux oyo alors to yeba nini to bimisa ya kanengo tala kamera nzamba la kisinga Rosini bongola motema ata yumoko ata kutezaki ya solo nanya onzimelao nzambe tanga olakisa bino nzambe tanga olobela bino boye baka façon bo communiquer ba message bo ozwaka na para nzambe ozwi message na para nzambe yeba façon yo ko communiquer message wana po lelo to koma na ba message ya lukute bele to yeba kalisute nani azolo ba message ya solo lelo to yeba lisute nani oyo ya na message ya solo nani oyo ya na message ya lukuta bokoma otia biso na ba confusion ba pasteur combien obotie biso déjà na confusion ba message na bino na betela bino lisolo dernièrement na ocho betela bino lisolo awa na vana ngateka ba live ezaka ya TikTok na moni prophète moko na TikTok azo prophétiser pour na bato azo prophétiser na vana ngate na bi natinda demande na mata natindi demande ba maitinga na live wana na mati ezaki pe tour na ngate tour abande ko mususu prophète wana azo prophétiser pour na bande ko mususu azo loba nzamba la kisinga boye bande ko na pe amen papa amen bomoni lelo na monde lelo avana continuer lisolo nanga boye baka yana ba prophète belé ba ko sala cop avant mata live ayena batu aibi ke au mata live batu wana ba otinde ba demande batu wana ba mata skoto batu wana ba mata ezana likambo moko oya badoloba nzamba la kisinga boye ya solo to lukuta yes papa ya solo ezana ya mona makamto mona na l'église ba Congo batu ba okena ba faux témoignage pasteur veut dire pasteur ça solo là qui déjà soigné qui déjà terrain a fouti même na mbongo po mutake ko bima na ba faux témoignage to mona ngona ba église msuto ko tanga kombote to mona ba témoignage na ba ona sima ndenge futa to mona nde batu ba ya réclamer ba mbongo na bango to mona na matina live na zaki soki 6e
nabi ate apena na tia na molende ezaki vers 9h na la muka ki boye 7h na la muka 5h na bongisi bana ba ke classe na badi na nga na prier na nga ti 6h na lali ekomi na lali 7h toyo koma ba 8h40 boye na la muki na komo fuye na nga ka ndenge ezalaka na fuye na TikTok boye na yo mona ni live wana ya mateya wana et donc tikenga na kota na oka message au prophète na bado pesa pona ser wana na bikte nga pena mekano ko mata boyebi ka biso tozana ba problème na ba famille epai na ba belle famille epai na ba semeki epai na ba ndeko no moko epai na quartier to boyebi ka tozana muto tozana ba problème na ye nobi na mekano ko kota na live e yo koma tour nanga prophète na banzi madame nzambala kisinga wana posa voyage simba passeport nona bondi la pona yo oza passeport na maboko na simba na nga passeport na mseka yes papa na ju déjà passeport OK nzambala kisinga olela libala wana posa libala tisiko no balite il faut bala nzambala kisinga wana besoin mabota wana besoin bala wana besoin mabota mais nzamba ola kisanga tango bala oza na complication gas na mitali na kanyika munoko nobina yoka no prophète otina suka nzamba ola kisanga soko bali ozana poema mabota nzamba la kisinga na famille na biso bona poema mabota biso ko na famille na biso to bota kalokwa koloka mama biso mwa boti biso 15 biso mona boto a 15 oza problème nzamba mabota eza makasi nzamba la kisinga na famille na bino so ngako na bala mama 3 bana mais prophète na lobi nanga na oluka libala prophète na lobi nanga na problème mabota no na botite na loba pe eloko te na boya pe ko bebisela business nepo eza business na bango assembelela ngate prophète na lobi nanga mama ngana ofoto solo na privé numéro nanga yango wana so numéro nanga mutu moko aza koma numéro nanga mbala moko mutu azaki na la oba bande ko prophétiser pona ebele ozaki likolo nanga akomi ba mon numéro atiana mama azo numéro nanga bongo benganga nabika OK prophète na ju numéro na kiti elekela kinga na binzambe nanga tala bato yo kufela na ekulusu TikTok ekomi na ba jeune garçon ba prophète ba papa mikolo ba prophète ba jeune garçon ba de tala ba jara ba prophète to komi na ba na TikTok message la kaka libala voyage encore ba yebi ke bat bazalaka na posa voyage ba yebi ke congolais nyo tambola na rêve voyage tambola na nzala voyage congolais nyo zalaka na posa libala e koma kaka libala voyage nzamba zo laksanga voyage nzamba laksingo bongi na vie ba prophétie na bango koma ka bo bebisa mamba nzambe bobebisa mamba nzambe na ebite tombo sala ango silisi pe osambeli okangi pe bible lobi na prophétiser ya solo to ya lukuta pona nini tala prophétesse oye ko prophétiser mamba sœur Rosini Kaiba o sentir que ça lukuta tondi mango ndenge nini téléphone liboso na ocho zo kanga misu nzamba wala kisanga yo moko tena na filtre ebike te alande bo bebisa musala nzambe bozi musala nzambe bo bebisi likula ba prophétie lukuta omona pena mutu azo prophétiser yo mo lobike te prophétie eza lukuta oyo ko prophétiser pona mutu to boite baboyaka prophétie te mais luka ye oko luka se Rosini to pesi prophétie oyo moko mais oye pena si pena temps olati kitambalo ye peno jipena ta obandi kolo nzambala kisinga na TV likona ngo ozwani siko se tombe ke ye moko akwei na video ote poyo olobi prophétie o nzambala kisio siko oluki mutu ango ye moko te siko soke tombe ke video oyo kanisi akwea nango me akwei ne nango te message ekomele ndeni message ekomele ndeni to banga nzambe
tobanga nzambe ba prophète ebele bazaka na TikTok wana omona abandi na ye côté ya bien prophétiser ne pona yeba na suka na kaka zwa numéro komelanga na WhatsApp to continue bo continue na WhatsApp ndeni tango yo pesi mutu prophétie na TikTok bo suka na TikTok bokomaka bongo kosalaka ba live pona ko bendaka ba mbongo ya bana batu. Toi, na ba vrai prophète, tala ba église ba vrai prophète ndeza mukie. Batu mukie. Bato ba ote évangile na ndenga solo. Bato ba oluka nzambe, bato ba osambela bat na ndenga solo, o ba prophétiser bat na ndenga solo. Bo fina bango luka ba prophétie na bino lukuta. O mon église mo plomo apena kuna ba sambela nzamba solo momona ba. O mon église mo pe ba sambela nzamba solo. O mon église mo basambela nzamba solo ofranda malonge zate dima malonge zate mekende sika o ba professeur kwa biso ba congolais ba prophète opesi ba yeba biso ba congolais to lingi prophétie lokwa lika mususu ba prophétiser lokwa lika ba voyage na mona voyage wana o commissaire na voyager bika bolinga ba prophétie ba bénédiction na mona mutuka na mona bo wana ozimpe mbongo pesi. Botika ba prophétie na bino alukuta na ba réseaux sociaux. C'est Rosnia batasali bino nini. Azal aloba non te. Azana ete ke onde ba misu basala ba succès mo oto. O mona teneke six azala non na ba succès na belé te. C'est Rosnia ba benda ye na majabu ko benda. Normalement to lobango na ba majabu wana feza batumu loka ba frère Patrice, bato pe ba yebi pe ba musique bien. Mais Rosni kayi bazana bébé na musique ayemba kitoko to yebi me na ba frère Patrice bien sûr ba lombongo ba frère Patrice ba Rosni kayi ba bana bana donc so ba zoye ba tie na majabu zaka ke ba camarade ba talika ba jouer ba benzi ba tie wana vandi na e lobo yo lo ba simba kisi o simbira ni kisi majabu to simba ni banzembo na yemba Butika babiloko wana. Ngapa na yena ngako kote la ote na kote la se Rosni kayiba na yena ngako kote lete. Mena olo ba o nga na yebi. Soki yo yebi kasimba kisi na ndenge no en tout cas ko yo finga nga na commentaire te. Na olo baka o nga na yebi. Chacun fait sa vie. Boko me yo baby saka ba réputation ba tuka na ba TikTok na ba réseaux sociaux oyo. Bate bele ba lapa ba jira ba loba ba kota sous l'église te. Likola ba prophétie na bino. Likola ba prophétie lukuta e na bato bele ba loba yako tika lokota sous l'église na vie na ete. Po ani po prophète a prophétiser la kaye ba prophétie lukuta. Po prophète a bebi saka vie na ye. Na komisa bino prophète. Banani o ba komisa bino ba prophète. Et puis elo ekamusanga obetango bien obetango pena dada ko o prophétiser yo mo pena selon yo mo ko ebike na kosi mais na suka nango silisi lobi pe amen o kati pe live omeli ma lobi na kosi lié makam bolo baka ainsi dit l'Éternel et vous allez bien bolo baka ainsi dit l'Éternel. Boti koya ko baby saka koya ko mbrouillera batu na ba réseaux sociaux. So moi ko zana na likamba obeta te, ozana na likamba yele biso na réseaux sociaux te. Yaya papa nanga papa prophète banda ta kote ya. Ezaka te po batu bal bando landa o mingi ka foya na ba prophétie. Banda ta kote ya. C'était ma prédication. Matea ba repentance na l'église lelo ezalaka lisusu kenda wapi. Matea o bobongola mutema Yesu alinga ya ezalaka lisusu te. Ekomaka yamba libala, yamba musala, yamba mabota, yamba voyage. Tokomaka koyamba. Bongo matea o bobanda kote ya biso bongola mutema ndeko nanga pesa vie na Jésus Christ. Yesu alinga ya Jésus revient bientôt ekenda wapi. Jésus revient bientôt wana toyoka ngo lisusu te pourquoi?
Tala ba faux prophète, heure na bango ezaka 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, ba live TikTok mobimba. Toye ba soute nani azo sala ba live a vrai, nani aza vrai prophète, nani aza faux prophète. Tozo ye ba soute bo komi mélanger, botie ba tuna ba boulou yeke. Botie peuple congolais na confusion. Bato bele ba oyo sala ngo pona bambongo na bango, bato musu ba oyo na ngo pona ko gagner ba am pona ko bato ba kota lola bato musu ba oyo na ngo pona ko gagner pena ba am nzambe, bato musu ba oyo na ba live na bango bien aye na azo partager le banzamba zo te yo komo bando mona ka mutu ka matima ser na moni yo nzamba la kisingo za boza bongo sikoso mutasal sali ne profil a faux. So mutasal ne page mobo ya lukuta a frapper na profil wana. Ma sœur nzamba la kisinga na ba prophète msu na komata nzamba la kisinga vine za boye so mutu ana kiti mutu msu amatido nzamba wala kisabino via 50 personnes na mba moko nzamba wala kisabino via 50 personnes na mbala moko tobanga nzambe ko tobanga nzambe la famille tobanga nzambe kanda nzambe sila te kanda nzambe za ena bato bele baye bakasa kwa kanda nzambe sila te kanda nzambe zali nzambe o frapper bino nzambe pas frapper za te ke ote na bel makasa sali we na buka na non nzambe o frapper bino o bo sala nzambe o frapper bino à cause de l'argent likola mbongo lelo bato bele ba bebisi ba via bato na ba prophétie likola mbongo lelo bato ebele babomi ba famille bato mabala combien kufi likola ba prophétie na mona da moi mwasi mo ba prophétiser ba bine mobali no ando kiaka bomi libana me mobali na zalendo kité. D'ailleurs un vrai prophète ko la mutute boma libala po mobali na zando ko kindokeza eza malade silaka to banga nzambe na ndenga solo. Et vous allez bien. On lui connaît sa réputation à Rosine Kaïba Ozwanini. Pour boyoki kana concert na bientôt. Toyaki a papa papa. Nyo sana pose aki na concert na ye. Nzamba ojijara bino. En tout cas nzamba ojijara et puis jugement nzambe. Ezara problème Ezara problème to banga nzambe na motema mobimba. Tango te ya liloba nzambe, tango za prophète de la nation, ole kote ya banga nzambe na vino mobimba. Et aux amalamu. Mais en tout cas, merci beaucoup na babonne sur Irsil Botelo TV. Nzamba lola pambola bino bato bolandara biso to yaki penza na likambo liboso na bino to lobele yango po. Et ça la biso mwa motema pasi ko mona lolenge ya message ya boye. Koya nango na réseaux sociaux en tout cas ezaki kitoko te yango to yaki to lobele yango. Prochainement, si vous avez un message pour un prophète ou prophétesse, Lukaye Nandenge Nabino et Ozamalamu. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelo TV, en tout cas, tant que vous abonnez, activez cloche de notification. Nzambalola Opambola. Otokuta Nabino à la prochaine occasion. Ce qui est Smasi Azongite. Aimez vidéo et Ozamalamu. Bisous. Bye. Botelo Ngaba j'aime. Activez cloche de notification. Prochainement, soto partagez vidéo. Bon, mon yango. Mbala moko esika nyoso kozala tokutani mbala sima. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.